na Daniel Safu fona sili sayi na ba Mike wana na ba Eliezer na ba bango tout 4 wana na 5 sabino tozana na stopira oza premier épisode deuxième épisode ezali yo Daniel Safu oze lo côté na kisasa ngai na kulia yo sikopo na kanda ya osakanati. Merci beaucoup. Ok, tout ça déjà na BG Manda. Bonjour BG Manda. Bonjour Stopira. Merci na ningo ya minga na émission na yo. Ezamba liboso nanga na lekana tindika donc balobi tindika ndi makambo. Yango to yepo ebele pe bazobunga na yepena na système na onyata muninga na osenga pardon ti. Mais na avertir déjà batuke to koma na justice te po o nga na koloba awa pikle to bandanga mbangu. BG Manda fana no kota no ba détail c'est présenté ba ndoko baliboso mona tindika BG Manda zanani. BG Manda naza journaliste ya Lingala Facile. Na chaka commentaire ba o ba yebi stibo mona ke ba artiste ba yemba la Costa Bimisa c'est que bien. Donc biloko wana biso to salango et ba biloko ze belo to sala et puis mikolo to ana c'est naturel o. Vous avez trop politique pourquoi t'as raté? T'es politique oh papa. So au côté politique mais politique équipé. Donc toza mobimane toza boui. Ça mobima. BG Manda tosonga par rapport à l'actualité sur les capables tout l'internet. Mais avant tout quand on a bande de belé pas combattre bazo tel web ça ba bande bazo buna pena ba lit kuna libanda. Ngana web ça va combattant que il faut pas ça l'attention parce que na minute oh ba mususu ozomona ki soi-disant baza ba combattant mais ba ka combattant te. Bazo yande pona kozo ba information na bino ba pesa ba aner bazali na masolo. Ba aner baza ebele. Ya ona moni fo na yana bele la po mukilipe yeba. Po bat mususu tang bazo bunga ba koti masolo politique na loyenge. Ba komi ko ya pona ko bazo bosana ke wi ko finga est important na masolo politique est important ko finga. Pour ce finir, par exemple, le Kabila, ce n'est pas dit qu'il y a loin maman à pouvoir attirer le placité. Il faut bunda na ba idée à solo ou yo convaincre batou. Et puis chancer aux ala. Tout ça par rapport à l'actualité BG Manda, tout ce que mon ana ma politique bande tout bazana pote surtout bande bazo benga tongo pour bazola la par rapport à comportement ça koleka entre bande ko presse Daniel Safu ba candidat député Daniel Safu na Mike Mukebai. Est-ce que exactement que le makambo na minute que nous bazo qui na ba élection ça ko salir image ya candidat par rapport à ça aux vrai quinois on s'appelle journaliste ko par rapport à ça est-ce que vraiment bakoza toujours ba garder image na mopela que maza la pe ba le kana ba élection na kin monelo na utoloba na bike wi ba infiltrer ba koti na kama politique na obanana liboso na Daniel aza journaliste après écrite bazara point saint bazara bango nyonso mibale yena David mais aza garçon mo boye age simba biloko ba Congo aye amikaka ke akota moi politique pour muta pese pouvoir wana c'est ngalo baka eza Jamaica samba tanga comme lexi na télé 50 lelo ya koloba ya opposition en opposition na aucun moi Daniel Arose la jamais na opposition pour so tuni mutu ko atambola nango nana pese mbongo so mutu kaneza ezate ke presse ya makambo ya komangana na journal na ye nde sali ke ba pese mbongo na ngo pese mbongo muta pese c'est oazaki ancien gouverneur Jacques Mbadou ya ba Congo mais ye muta zaki Jacques Mbadou aza muta PPRD soit bano pese mbongo ndeni yo muto finga Kabila montre que ça va aventure au makomo ya omimela na ma politique. Donc Daniel Safu azana opposant na zui Mike Mukebai. Tout ça na Daniel Safu mais Daniel Safu azo posate par rapport à Daniel Safu a reçu ma montre pour un journal n'épété comme na Kinshasa. Na somba ngo. Tout ça au monde tout ça boto yebani. Au monde yo batala rayo. Mais Daniel Safu muta somba journal azate. Tout na yi atekela ngo wapi. Bakanga po akoma bikoma koma ya salité ka ndenga lobi na aloba na TV. Aleka na TV ipa na bina na pa na binwa. Afinga Zakari. Daniel Safu na avertir yo que mukolo sala faut pas na relaxer sur ba image non ba na ola na chantier ya Zakari na kitambo pour ba ça le journal wana. Tant bozara bino mbale. Faut faire attention.
donc tout ça na bato mususu azoloba na banana on kana Daniel Safou aloba ke Zakari atanga école baka papa na yebite pa na yo na mutu na yo po mutu azala mayele faut tanga na école ni po baka les écoles ya l'état yaza mona soda o bakoli na ba difficulté moyen bazaki nango esali ke batangisi na école wana et puis lelo aza o yazali soki lelo ya komolika na TV ya koloba lingala to ya kuganga ninga zo ganga buyu po Zakara zalaka mais siko Daniel Safou ya bana nini po nazala ba réserve maka mususu mais na avertir yo so sali faut pas biso to ba journaliste ya pas en pambati ngana yo répondre po ngana yebi bien salita garçon mon boy alo ba ke Zakari na propre aleki na yo zama malanda nguluti ya Zakari na bandisu ya mibale toke na makambo ya viena biso Vital Kamerhe ye Daniel Safou bazala ba petio ba noko tinda bango ba no finga bango bazanga na PPRD ba olia mbongo ya Kamerhe tant Kamerhe za président de l'Assemblée nationale secrétaire général à PPRD bango ye na David bazala bato oyo zaki babenga ba mukala mais na okamwa Daniel Safou alobaki Zakara zalaka garçon des courses ya manda yo moni manda muninga nao wana mwana Mobutu mwana président de la République même garde corps né en valeur même mwana musalo asiraka sapatu na eza facilité okota na présidence eza ke bazwa musala kuna c'est que ça danger donc fana oniena nous et puis na masola kini yoko betaka lisolo te pour nga même na matete wana nga leki on impact yo na matete pa na bino na ngali na ngwa yebio ana bandala ko mona bandala mwana bandala wapi et pas bango na bandala wapi pale na bandala oh pale na yasomba pale na bandala aza tata ya bandala ya loba yaza mwa matete na matete mutayebi azate aza leader ne Congo le so apesi mo leader ne Congo nani ayebi leader ne Congo na confirmer biso ba BG man na to lobby Daniel pa lobby na kisasa tout ça ba jeta ye Daniel ayebi ba force na biso ba BG manda oyo ya ba nolo ba ke biso simba kisi pour na ndeto nolo ba na bakini Daniel Safou lelo akomi ko bota courage ya lobake Zakara za prêtre aza journaliste wa uta mikili ayena kini bo plein à craquer ya ko sala même na veni na bango akosala ngote na matete wana biso na ermoto oya matete bo bombi pe mo face po so komi pe ona ba ya pe ba ye ye même na kitamo na bandana mto ya te po akabana onti ana mabo makasi le BG manda par rapport à guerre zoleka entre Daniel Safou na IDPS ko lobake non IDPS ba lembongo Félix Tshisekedi za po ba jama kabu marme belebe na kati wana ye pas akanda est-ce que ça pena pour ko sala guerre bona Kinshasa plutôt to yebike na Kinshasa à base de opposition est-ce que il y a ko bebe ça peut salir image ya Félix Tshisekedi be salir papa moi to sala ba ventir te exacte que na komisi to na diminuer opposition mais marche ou to sala mao biso tout wana kisasa sans impact ya nyama pour IDPS Zaïti er mon total ma to lo ba ma nenga tout droit lelo ba Etienne Tshisekedi nani vena biso Félix baza batu oyo na mboko oyo so alobi likamba ba yo karaye donc ba Daniel Safou ngana yebike baza batu bazo ya koluka buzz tamso batu ba découvrir bango mais moto a voté nani yena on ndinga za moto a voté zati pour ceux qui sont reconnaissants na bateau ba osala yo mais finalement bo tourner na nka na parti nini o ya postulé ana parti te yo so na po nini eza ba stratégie ya ke azana muta majorité aller anela azuya koto ya soutirer ba information apesi koto bakanga na prison na Matadi na bimisa rai Jean-Marie Kassamba sous ordre du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Donc au moins terre oui makambo lelo ne azabo azongeli pa ofinga Kabila. Eza ba vantier. Mais BG manduza journaliste ya lingala fasibo ki taramingi na terrain. Na terrain bokinda rapona ko sa mo ba reportage ba ni sondage par rapport à l'élection ba candidat surtout ya candidat président ou bien ba ndiko wana ba jeunesse ba postuler so mo nana vraiment que non aux population à ko voter pas que non population na confiance na. Moni stopira na koloba ponga na sénité par rapport à sondage sondage kasi on loloba na sénité
mais bana gaz banane Daniel clique na bango papa base na bango ba créer bana gaz te gaz ezelo mususu omoni bazakari nde bazana ba gaz po tanga lobiki na poto bobi malibanda bo polémique ba mutasale mission na poto bobi malibanda bo polémique ba bimili banda ba polémique Daniel Yaro ba nini o ba yoka yi tout ça différent Zakara sala SOS na antenne A SOS Bukavu o ezaki didiki nyo na pesa $100,000 bo ya okauka vient na biso Vital Kamera sala wana c'est Rwanda zara ministre information et là Zakara sala yé Daniel a sala ngo donc na vie to bunga na nte ponga na rolo ba article ni na danger ezaki bato atanya na gishasa ba beti so nango o ya koma donc to kende na biloko ba réalité ya solo mais solo bilga mabeze za beze ya bino ba masa na biso bato bopesi gaz wana na ndeke aleki awa na TV afingi tamsu Kabila po lelo neza bu bato alingi na bango Kabila ti izana bato balingi Kabila na ba o balingi Kabila ti bosiko ye a profiter na lisolo ndenge zo beta mais lelo Kabila za candidat a telemila Shadari pour baza bata majorité yaza na opposition mais opposition nini po moni ba Félix Tshisekedi baza ba opposant au depuis ya robotama ya makila abotama opposant akole opposant bilo o ba Félix ba viva na mamba politique oyo Daniel Sat amona mukie azano eloko te aze eloko te mbalebele donc avant na nie na masolo mboka air mo boye akoma na po ya kofinga neti mutu Félix te akofinga ba Jean-Marc te po ye posone yani a postulé na parti nini parti na bango za nini afinga pe ba Kamera wana te lelo ya za na mona na marche Vital Kamera sima na ye ozomo atekeke oza garçon mo boye foza la série mais yeba ko koti na pool oya mabe ngai beje mana na olaxo skoke yo zana no logo te na Kishasa bezwana oyo créer wana ya kofinga ba tira attention na yo ngape na yebi ngo bien mais bongama pona ridiculiser na kanda ya kolia o mabe merci iza Mike Mukebai na zwinde Eliezer bino tu bo bunga so bo kitina ba descente potanga komba zakarité bino na zakai bonde moti zakla l'équipe bino na ebele na o Zakara sala tanga za journaliste bino na bosali yango. Donc bosala attention makasi Zakari ba voter na bana ba soda ngamu na sala kam ngana tamula na fula partout ba bayebi na lata 13-27 à combinaison ngai na sala campagne ya Zakari na fula wana to kinati ba kindeli ba étudiant ba oya oyebisa biso ke Zakari pourquoi zo soutenir Kabila biso to lingaka ye to voter ye mais boye biseke atika Kabila mais Zakari ba votaye bana basuda ba votaye population ba votaye. Merci vraiment Benjamin d'abord comprendre que Benjamin la journaliste elle la facile à la mécha ko sakanate merci à Jedi Chiboabo babi moi na Londres solo Jean de Chiboabo na Londres tout la biso merci à Papi Kelly merci à Rifai Kisombe merci à tant fumuna États-Unis tonton Diafo beaucoup c'est le maire de Lille tante Nathalie Mundeke tante Madou Mundeke bandeko boza et belle botala que mission Nextopic à Paris wana Belgique en tout cas partout boza vraiment ko tala biso merci à mon père manager collection en Rabat merci à Mima Wetu merci na bandeko boza et belle ba monsieur Sokoto Riké na tiriki ba bi ko ko fasha bien Nextopic ko bosa na bonde nini mais par rapport ya ba propos bandeko wana ko lo ba mutu ba lobia na bandeko pe monsieur c'est comme si moi bandeko biso balingaki bango pe moi confesse ngo kita bango aux une déco Daniel Safuna Mike Mukebai beje maneta que journaliste baza quand même pe ba grand frère na yo na ndenga boulot et loko nyo ba grand frère na mbula ouais na ndenga pe mbula ndenga pa boulot et loko ko reprocher be conseil ko pesa bango par rapport na minto bandeko na poto baso bandeko na poto baza ko regretter par rapport à ba comportement na que non ko le ka ba règlement de compte en plus c'est toujours qu'il y a élection et ça règlement de quantité na bandelo bien Mike Mukebai ba Eliezer ba nani aner na olo bango bien bo fouiller bo landa pina ke bo mona ke baza bato bazo ya ko soutirer ba information na kota opposition ba ke pesa na majorité bo sala attention po mutu mso ayebiga ke na minute lo wa bato balingi Kabila ti ayena lo yingi wana mais lobby tambo voter à côté na parlement on a changé esprit poison luka vie preuve année ozui ndeko Eliezer
asomba bakara azula mbongo wapi ma no sa bilora maman Olive Hermo a l'élection na émission na donc tout tika ba vanti ozui Mike Mukebai yo auti na wapi na mona ba mutu mo abima bani maman kofinga Kabila donc on comprendre ete yo osala nini na Congo la journal ni na beta liso na ngo motenga luki yo pona beta liso ye na ngo lukaka ye tout ça là makambo yo to réfléchir bien osala nini et pour comment nini o ezaki e convaincre population o bana koloba na place ya population biso to koloba pour na population pour biso osala musala ya population to laksaka passe ya population zakara cha TV na mobimba pour que to laksaka situation o population zo souffrir ba SOS bato bazana ba problème to laksaka ngo bato ba ya kosunga bango na proximité oui le lobby so to salango et c'est moto wana bolo baka ke oui asala eloko te pour moni na parlement na to lobaka boye botinda mutu na parlement mais tango kota kuneza makambo susu et comment makambo susu makambo ba commission wana donc il singa bongona nous faut zala et puis obimisa ba idée oyo ko convaincre pas c'est ça bo sala ba loi na parlement ba bo sala ba loi pour sala ba loi eza blague te faut za na mayeli oza na bongo eza te ke ya koloba na te ya kolenga na TV ya kofinga non siko Mike Mukebai Daniel Safu bofinga neti mutu roi Félix non comprendre bino te eza nini ya nini po eza oui, par rapport à trahir la population pour un meeting, il y a opposition. Il y a un message ensemble population qui contre machine à voter. Mais pourquoi il y a eu une élection avec sa machine à voter? Ça a été trahison côté moment où on va débloquer le comportement. Il y a IDPS balé, bon local, batang et bakombo bino boyebi, bande coupé. Tout ça, écoute, par rapport à Auguste Kabouya, tout ça, tout ça qui intervient par rapport à la situation de Rameza Roleka. Omonelo na loba likambo ya kolia mbongo oyo soto tuni bango bazula ki ngo wapi bino oyebi ndeni donc ils en ont faux et archi faux yami balé deuxième point na koloba ke ngai pona nga na appuyer IDPS na ndenge achaki pe position na parce que ne Vital Kamerhe côté kuna na ba fina biso fumumpa ba chaki basala ki marche il fallait pesa na mutu moko andi mananu dans le sens que au seni il fallait que seni à convaincre bato ki oui à organiser l'élection le 23 décembre au moins te kozonga position au Félix a pesi et ça le fait que le to moni ki ba hélicoptère ezali toujours la pe ba machine na nyonso koma pour faut pas me mapper biso to ba combat l'acception que oui ba élection ba organiser ya solo parce que côté la majorité ba obongam nanga pas lobby que oui ceux qui machine à voter te bovani na bino mais élection isalam ozomona te ke oui to ko sala politique te ya chaise vide donc bouli ya IDPS eza mabete ngape na mona ke il fallait ça non bongo po IDPS pesara Kamerhe pe kuna pesara vient na biso fumumpa na mona na bandeko ya Moïse bazai côté kuna G7 eza mabete il fallait pe contre pour Moïse là pour que toto kende na élection parce que yo lingolo ba kende za na Vital Kamerhe okena ba élection te so malgré marche wana okena ba élection te ye Daniel Saf le roi linga za député ba élection pour machine ka voter wana inde yango ba osela ba élection donc alo ba ki oui ngande na za bulu kwa machine à voter zali na ko postuler souté to kana bongo donc et puis situation ya mboka na ndeto okendele yo bige batu tout ba bombe balaka pour na élection pour la biso ba journaliste to on a besoin que oui mbongo fait circuler pour tout monde net marche rencontre ya meeting ya FCC niveau mbongo tambo na kisasa ata bato ba yaki po zaki mbongo mais et quand même mbongo tambo biso to lingina mbongo etambola c'est pas coupage ya auto coupage neti ngai nde na bo e pa na ngai na oloba ke oui musala po ngai na osambela nzambe ke nzambe pesa mbongo na ozongo wapi musala po musala sala manzamba toucher mitema ba konza na basala rencontre na bango biso to yeto tendre ndenge yo tendre microbo et ça quand même bien na suka moi pa kolami bana balete sikoyo tous ba parents tous kola tous la mukabo elingo lo bateke lokola côté ya ba vient biso Vital Kamerhe bango
basalaki marche pour baboyi machine à voter. Mais boye ba ke côté ya opposition ba vient biso Vital Kamerhe cop na bango za politique. Ba na cop mususu te cop na bango ya politique. Lokola cop na bango ya politique, c'est-à-dire que ba okoma na point ya consensus moko boye o ba ko yokana. Na ba Félix ke ba bimisa candidat unique. Lokola to ke na élection. Pour ne vouloir ou pas élection et salam. Lokola IDP sandimi ke bango sans machine ou bien machine à voter ba ok na ba élection. Donc on a Félix Arozala. Vient à chez Komba Arozala. Ba Yves ba Rosala. Vous comprenez? Même bandeko ba marché malgré cela mais tant on comme que ba ça la consensus ba yokana pour que ba bimisa candidat unique na opposition. Au monte que tozongi kana point moko. Donc yango na lona bi ba Daniel Safou na ba Mike avant ya ko bimisa ba propos faut réfléchir. Ko kansate so ozolo ba français na TV ndoza mayeli non. Français d'ailleurs l'exaka que moto a joué moins civilisation à l'équipe na bande de l'école. Mais ce n'est pas dit que tu es plus intelligent que tout le monde. Comme si on par rapport à comportement babaye ou bien ba sepene loko to be ba lobini. Lobini bokita ba jeunesse à terre bokita ti pena que non ba reportage na ba cité beaucoup partout. Oui, au moni totambola partout mais nazana papa mo bo côté ya na non c'est la reportage côté camping. Côté cité des ba Selemba camping ba côté ba Selemba on a makati. Papa on a posé une question abike soit disant ba opposant. Ndé bazolo baké machine à voter ils a ma bébou na boui. Mais eloko nini oyo biso to ozala sur na bango ke eloko bango bazo sala eza solo. Ngala répondaki boui na bi omoni opposition bazana ba idée na bango. Ba o ba bimisi idée ki ba bi ki biso sa machine à voter ou bien machine à voter toke na ba élection. Eza mabete. Ba o pe ba lobi ki oui biso so machine à voter ezali toke ndete. Eza mabete. Mais nyonso za ba proposition mais le problème est que bango posa na bango ezali ke Kabila za sous na pouvoir te. Pour lelo ndeza bo Kabila a possibilité abimisi Shadari. On monte que tu photo ke na ba élection to changer pe to mona président mususu. Pour posa na bango ezaki wana que Kabila zala te pour comment makambo ke to ke neta musu na ba référendum basala nini prolongation ba poussa lisusu ke transition sans Kabila mais c'est impossible mutana mandoki yoki lobane transition sans y déjà na souka merci bandeko tout batala ki biso na poto bo s'abonner toujours na page ça veut dire na 2 ou 3 personnes boire na poto batala biso na kofani ça vient na taï sentima le grand mon père ouais bino peka qui idéologique avait na bino moleko c'est la te babi mutu ba comment na commentaire abi bol ba ke no mola ba ke be na presse mais yi mutu pa BBC presse na ki yanki makambe bele te soto bika BBC TV na ki yanki c'est que ba Daniel Safou balo ba ate na TV na ba Mike Mukebai continuer sikoyo nafandisi vina nga taï sentima le grand mon père ouais nafandisi mère Béatrice Nzaba de Panama héritier Mvuki batuto balinganga na CG Magloire Kasongo ya parti démocratie chrétienne ou avait na biso président Diominde Ngala na pesi bino wambote et puis batuto bolinganga BG Manda bandeko nanga tout boana mikili wana na pesi bino wambote ebele biso tozala na pona bino naza pona mutu te po vient à biso déjà zagle à en opposition c'est-à-dire que soit comme une majorité soit comme une opposition c'est-à-dire à moni clarté et donc on a peine rôle battre que oui naza na majorité mais tous en a toujours na millier tout ça la musa na biso et puis tous en a besoin que l'élection salama mais na fandi si vient na zagle vient nazali na kobunda Daniel ça fona sili sayi na ba Mike wana na ba Eliezer na ba bango tout 4 wana non 5 sabino tozana na stopira o eza premier épisode deuxième épisode ezali yo Daniel Safou oze lo côté na kisasa ngai na kulia yo sikopona na kanda ya osakana ti. Merci beaucoup BG Manda merci na bandeko to botalaki biso numéro eza affiché wana bobenga bo s'abonner pe na chaîne na biso tindika na tiki bino ciao.